Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle grande émission par excellence. Tous les canambondes émissions, c'est l'émission vraiment au cœur de l'actualité. C'est comme bomba mina Congo. Congo Kinshasa mboka makambo zola muka chaque instant, chaque jour c'est makambo. Quand on a zomona sima caméra mwana mboka ngoi j'espère que sima caméra popo ikoma Benjamin Kilunga batambulanga ba yebi makambo zola kata Congo oyo. Nini ezosala ke le Congo bolingo ezala te. Banani baza ko empêcher le Congo ekende liboso. Bolingo entre ba politicien population ezali te. Politicien alingi population na été, c'est quoi? Et donc quand vous savez que ça ngai pasi susipe mawa. Et c'est un politicien, et c'est nini kotinda mwana mboka akosala ba sentiment ezoko cadrer na bonheur ya Congo te. Sentiment c'est pour la politicien. Il y a des alliés qui ont cotisé Congolais. Il y a des alliés qui ont cotisé population. Ce qui peut être la marche pour l'intérêt politicien. Pour avoir un poste, pour pas qu'il y ait gâteau du pouvoir, il est toujours prêt. Mais couramment, il y a des Congolais, chaque instant, jamais tout le monde a politicien qui a dit voilà les deux marchés pour tout le courant. Voilà les deux marchés pour ce que. Minerva de Kobi Okoma passe dans l'école pour Kaye Mati. Pour moi, ils ont une bisika. Jamais qu'on politicien côté la salakate. Mais ceux qui étaient dit qu'ils ont un intérêt na bango. Bako zayona ngai, bako sur cheval na bango. Bazu yona ngai, bako sur toi simila bango escalier ba matali kol pour que kabola gâteau. Yango na baka émission ezali émission o eza ko interpeller congolais surtout au ko conscience. Koyeba ke ozali capable ya kozala utile na société. Il ne faut pas qu'on recourir toujours derrière ces politiciens-là pour 5 000 francs, pour 10 000 francs. Il n'y a que les politiciens qui ont besoin de pour un service mokoboye. Ce qu'on sera en aucune classe, nous avons retardé. Il y a un métier qui permet que utile la société. Oui, il y a la peinture, oui, il y a la mécanique, oui, il y a la maçonnerie, oui, il y a la menuiserie. Comment les policiers vont pour rendre un service quelque part. Mais je préfère, viens à ce cocaté. On va tambour, ça va 5 000 francs, 10 000 francs. Mais les politiciens, dans le Congo, les gens qui ont mis solo ya mboka, qui ont détournement millions de dollars pour le Congo. Pour créer une banque wapi na poto. Est-ce que boye bakatita bobomba ka misolo le belé na poto ezara pour l'intérêt développement ba pays wana. Boye bakangote. Banque nini na poto au Colombie ça besoin de 10 000 $ quand la budget bimi selo mbala moko. Ezala kana ngote. Ezala ba montant moko limité. Banque aux ambongo wana, obomba ki mbongo na France. Au moment qu'ils sont en Allemagne, au moment qu'ils sont en Angleterre, au moment qu'ils sont aux États-Unis, au Canada, en Suisse, les pays qui utiliser pour le développement de la bango. Tandis que les pays qui sont au Congo, au Suisse, Suisse a une banque a développé une banque en Ango. Alors, il y a un compte good pour ça, le sentiment. Ok, quand on va en Suisse, pour se dire que Suisse est comme Kitoko. Mais comment on a eu un vous croyez que les choses sont bonnes dans banque de Congo awa en tout cas de Konanga bako tout le monde tout la malamoko mala po mboka mataponyo ye ata to ko kizela makababu kangalozo bukangalozo université a to na kata Kindu mukoloni mataponyo ko université de Mutu ayo ko déposer ko na Uganda to na kata France c'est ça pour l'intérêt ba congolais ata to kizaka mona mboka Kabila Kabange Joseph vous croyez vraiment que Bombengo oyo atia kata Kingakati to la Kashamata akokamata yango akotsongo na Tanzanie to na Rwanda je ne crois pas ezali esengo ya ba congolais atogi asela kata Congo pour être Congo eko bénéficier le kwana mais yo o mesa ko akize bande ko wana dites-moi nini o sela kata Congo ko yibaka bombengo mboka misolo la ba ko tso PDG ko yibi mbongo ba commission ministre yibi mbongo mbongo ko bomba kapi na étranger. On est là que ce appartement na poto.
okotaka ba immeuble ya poto mboka okende kotonga kaka mboka na yo mboka na yo ezali Congo luka intérêt ya Congo botonga ba école ton chef de l'État lobi développer sa 45 territoires ba territoire wana ezalaka te ke no gouvernement fait ko bongisa yango oui gouvernement ça la tâche de ko sala yo posa ba devoir na yo okoma le ministre okoma cadre na entreprise bo muno zo misolo oposa la culture ya mboka pour que même la village na yo otongata école malonga to centre hospitalier moka malonga yo kuno zalite ko baluka kakawa ko ndaka ba chéri na kata Kinshasa ya yo village otika wapi to mbote ba palo ko ba président ko ba Uhuru Kenyatta ba président ba Uganda okomona baza beaucoup plus penché na culture na bango mais tellement yo na to bossa la culture na biso nyoso to bebisa tous aura conscience tu es baké ezala mopaya moko ta ko bongisa so Congo soki biso boto bongisi Congo te ezala mutu so ko uta libanda ata ba Rwandais auto take ba Rwandais mozomona baza uni c'est par rapport à la culture na bango yo nga to perdre la culture tant ba japonais ont développé tant ba chinois ont développé c'est grâce à la protection de la culture na bango lokola yo perdre la culture okoye mokonzi souci donc comment pays mobimba soki mutu ministre famille ne faut pas se payer là ba betele maboko c'est puisque azala accès à koyiba mbongo à l'état mais la prison ba innocent ba se belé ba innocent ba se belé nous allons bambi abenga bango ba kulu en cravate mais où sont ces gens là la prison ba kala bazate vous avez pas mbongo ko tika ona ba banque na ba poto pour ko tonga mboka mundele to zonge la culture na biso to yeba que nous sommes des bantous nous sommes des congolais to yeba ko respecter que tira so muna muta na village de Kauta tala bandundu comme les grands policiers bandundu bazala kata mboka ona ba ba leka mboka na kikuchi kurenza la kate na mboka ya mwana mboka dofu muzito na mboka ya mwana mboka pepe wazala kata assemblée nationale pepe Kodia Mboso na mboka ya mwana mboka Martin Fayulu na mwana mboka ba policier belé na kotaka koma ya bandundu to kene otala kikwiti morgue pa mbezate pour ko sebe na morgue faut somba fia carburant yomoko coureza ta kikwiti wala peuple vaincra quand côté ça bande ko na chaque tongo ba ko belela ko finga ba ko mboka to ko zanela ke boksolo bandundu. C'est quand est-ce que vous attendez pour que le développement de la province de la Binoana vous savez le gouvernement Mboula mais le total la Bino la poto botoki bosala ba pango botoki bandako ba appartement ba poto ba immeuble de la poto mais la bande nous tola ki est-ce que vous allez et le comment belonga bosalité botiko ko saka biso to lande la Bino population to tika ko finga ba konzi tous à la tête, oh, les policiers vont continuer sur le sentiment na bango. On va finir mon cause pourquoi? Faut-il d'abord que injure oyoyo et ça infraction. Bako kanga na ngoko sala boloko na yango. C'est un problème. On a un problème il y a individu ou bien un problème il y a gouvernance ya mboka. Loka likambe uto le dernièrement likambo ya maman oyo baka maman Marie Maseni maman la kangamaki pour ba injure à salaki banane batinda ka maman la finga ka bakonzi mais soki maman réellement que au finga ka bakonzi pour le sentiment na yo ngala kolinga otika comportement wana zala maman oyo azolo ba vérité so bonike moko etambo sabala muté détail ba vérité mais ko finga ka bakonzi te afinga ki bakonzi pendant 48 heures, heureusement, première dame, a eu qu'elle malgré un jour, fin à ça qui contre elle. Tout le monde l'élément, on est première dame à marquer pas bimissier. Pour les communautés, il y avait un jour public. C'est parti, moi, je pour y comment. Bonjour papa, maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Au Banda.
Bonjour. Bonne. Bien, maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Santé, bien moqué. Madame Mouké. Hein? Oh, Mouké, mon souci, ouais. Hein? Je te dis ça, madame. Tu connais la réponse. En tout cas. Na sepeli, tu es un bébé, non? La bonne délai générale, n'a pas pu. Je vais à maman Marie dans la naïe. Critiquer politique à Mokozamboka, c'est normal. Mais ma fille n'a pas ma vie. Oui, Mikolo, tu as un dossier, moi, tu as un maman Marie Info. Oyo afinga kabato, ça va mal kuta, ou bien diffamation. Alors, depuis vendredi, tu as qui est, tu as ça, mais c'est pour le soir. Donc, il a précisé d'abord que la première dame Azali est plaignante dans le dossier. Et maman a ça qui va m'accompagner, oui, oui, beaucoup finir battre belé. Alors, police Azali na mitindo, ils en ont beaucoup. Il y a que landela mutuno sa kosala mabe. Ezo senga plaignant zalate d'office de construire. Eza misala biso. Donc ça va pour ko landela bateau à charge ou à décharge. Lato même qui maman to sambisi to moni que délai biso 48 heures ekoki. Tout comme to kwaji ko tindela parquet mais to moni na niveau na biso to pesi moi ko kebisa azonga. Tant azonga c'est ndako ne première dame bengi alobi alingi alandaki na ba réseaux sociaux ndenge bato aloba et puis bafingaki mpe ye abinono alingi amona mama wana mpe tokei tozwi ye toye na yawa mpo mama apesa bango mwa conseil asoyi na bango apesa bango conseil yango sikoyo tosisi Mama Denise apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka l'éducation oyo ye Et tout si ces plateaux exceptionnels de votre belle et grande émission par excellence, c'est tous les Kanambonda, tout ce que mon ami maman là, bah il a mis la première dame. La première dame a pardonné, les pardons libèrent. Tout ce qui espère que fin n'aura pas causé. Tout le monde a causé la biso. Ce que Monique, mon cousin, oh, à tout ça la malongate, il y a pas que yona yeba ko kabwana wapi na ba urne. Ozana, c'est une obligation, c'est pas une obligation que on faut faire facilité. C'est obligatoire té. C'est obligatoire té. On faut faire faillir ou non. To Moïse non, to Bemba non. Na ba urne au conseil la choix ya mutu candidat oyo Monique yé aza utile pour le développement ya Congo. Tout ce qui a injurié ba cause. Le contraire, le quand on va y Congo to sambo to sambela kamingi. To sambela makasi po ete ba cause ba zo mayele, ba zo buanya ko kamba Congo et que de liboso. Congo a reculé pendant 62 ans. Depuis to zo li panda. To ki ka c'est la cosida. Jamais flash comment ya rotelema. Mais l'autre zo mona quand même ba développer zo ke malé mais si ka to sunga ba cause ba zali le ka ta gouvernement. Ba cause ma ka to sala misala. Et si ka to zo mona ko marché té. Donc marcher pacifiquement et non donc on va détruire tu vas injurier ba cause au début que ça va cause à partie telle mais quand soigner esprit ya ba ndeko za la bango de manière que ko bana ko finga ba cause ya malamu te mais to linga ba cause to pesa ba mayele pe makatiko Congo ekende liboso merci on les alinga ba mukeza ka ba notion ya civisme na ya bino ba cause ya bino likambo ya lukaka ko bomba ka mbongo na mboka mindele to tongane Congo mbongo zo yiba ya Congo yaka nango tonga province na yo tonga village na yo ozofa na kata kisesa obo ko talo na kata mboka siko fanda ka même ata toilette pa mboza na ngote okima mboka na okala boko beka ba village mo yebite ko utaka village so yo utaka village te ba boso ba utaka village o ko fanda kisasa mais tonga même ata toilette pa na mboka siko fanda ka parce que so yo tongi ya tongi de développer sa 45 territoires et comment nana voilà. Likambo ya oetali ba spoliation likambo na loba ngale de on continue toujours ko loba. Qu'est-ce qui se passe-t-il na wenze ya Kulumba na commune Masina? Commune Masina ba comment ko bimebele Masina calme, Masina en colère. Mais l'idée nini ozuluka abundela likambo oetali marché ya Kulumba ole tozomona ya MC Sangamba ya Tamboe. Alors que marché wala za ko appartenir na le pango wala zali ya ye. Abotre ba maman na bateka biloko ba maman na ba papa teka kala ba koma ba chômeur ba zanga esika koteka
puisque le Congolais est à les politiciens Massina, ils ont la tête. Massina est en colère, Massina est calme, ils ont la tête pour accompagner Bourgmestre, tout ces Caputu. Tant que vous avez un intérêt commun, vous avez une divergence politique dans Bino. Vous avez un intérêt commun. Mais tout le monde est par surprise, puisque vous avez une émission d'investigation. Tu veux trouver, moi, je suis tous ces Caputu, les Bourgmestres, les compétents, les Bourgmestres compétents. C'est-à-dire parmi les Bourgmestres compétents. Je vais te dire bravo. Pour la Yebi, il est maintenant aussi important de Tambolaka. Il est né, magistrat qui est Kiwana, il est Samba. Je me suis dit que comment est-ce que marché wana et que la norme nango ce que ça peut appartenir à monsieur sangamba ya tambwe akokamata yango ce qui peut aller comme marché ça peut appartenir à l'état ko kamata marché na ye mais beaucoup c'est tout ce caput azaki déterminé avec l'éclaircissement que marché wana depuis ebanda et ça peut appartenir à l'état et non à individu ato senga ba politicien Massina bon le but que vous avez dans Massina solo c'est ça le bon moment. Pesa beaucoup mais c'est ma boko qu'on soit avocat wana. Je sais que ba dépense à mon salema. Mais bozo mona te, botiki Massina, yango wana ba boto maman wana ba tuno boluka ba lecteur na bino, le bazanga bisika boliki ba ko ba mandia, ba na ko le la mandia ko chaque tongo. Tout le élément oyo, ndenge nini audience les kanaki, mais que to zo élément te parce que ba linga ki to filmer ngo ma. La fin yango, moi je tout ça caputo, ça qui réaction. Tout le monde est juste après, c'est parti. L'élément est moi la boka Benjamin Kilunga. Au procès, à l'audience foraine que le tribunal de paix de Njili est venu faire ici, à Massina, à Kulumba, concernant l'affaire qui oppose la commune de Massina à M. Changomba Yantambwe, qui se prétend être propriétaire. Vous l'avez vu, il a donné ses moyens, il a été jusqu'à donner les limites de sa parcelle. Curieusement, il a désigné plus de 18 mètres de largeur comme étant sa parcelle sur la longueur qui va de l'avenue Kulumba jusqu'au niveau de Kinzenga, près de 68 mètres ou 66 mètres de longueur comme étant sa parcelle. Et il a dit qu'il avait des voisins avec qui il vivait. Nous l'avons contrarié pour nous prouver ces voisins-là. Les voisins, on ne les a pas vus. Personne ne l'a soutenu dans cette entreprise. Je pense que le tribunal a bien noté les moyens que nous avons donnés. Quoique les explications d'un renseignant, le chef de quartier de Foloko, n'ont pas été convaincantes, il avait perdu un peu la tête, la traque, la frousse. Il avait pris un peu de frousse là, la peur d'être devant le tribunal, mais au moins le second témoin, le chef de quartier Tchouengue, nous sommes confiants, et d'autres témoins encore, des résidents du quartier 2 de Massina, que nous aurons amené les 16, puisqu'on a renvoyé l'affaire au 16 août. Au 16 août, le mardi en 8, nous allons demander encore à la population de Massina, aux Massinoises et Massinois, les vendeurs et vendeuses du marché Kulumba, les associations de Massina de venir pour savoir ce qui va se passer, le déroulé de cette audience au niveau du tribunal de paix de Njili. Nous vous invitons de venir vraiment prendre part active à cette audience qui aura lieu le 16 août 2022 à partir de 9h30 au niveau du tribunal de paix de Njili. Nous sommes confiants en notre justice et nous savons que la victoire sera pour l'entité Massina et les mamans et les papas de Massina n'auront pas à perdre un mètre de ces marchés comme nous soutenons et nous irons jusqu'au bout avec cette affaire. Il n'y a pas d'identité.
Mais sauf les explications du chef de quartier qui s'est embrouillé. Ce monsieur comme chef de quartier, il est là avant même 2022. Puisque moi je suis rentré ici en 2019, je l'avais trouvé comme chef de quartier. Il avait perdu un peu de mots. Il était un peu frustré et puis il n'a pas pu se maintenir devant le juge, se maîtriser devant le juge. Il avait perdu la tête. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il n'y a pas d'antidaté. La fiche est bel et bien établie en bonne et due forme. Sauf que le chef de quartier n'a pas pu avoir souvenance à lui pour qu'il dise la date réelle qu'il est devenu chef de quartier et Foloko. Puisque moi je suis rentré à Massina en 2019, je l'avais trouvé comme chef de quartier. Batemwe bazali, ba mama na batata o bayebi histoire ya wenze oyo, o bateka wana bolenge na bango lelo bakomi bakoko bazali. Na batata pe bazali. Bana pe mbota ma Massina, o bakoli na quartier 2, o tobengi Pascal. Baali o bayebi malamu likambo wana. Tata wana azana moko ya bavoisine wa yebi yawa azate. Nyonso bazokosa wana ye moko azomona na te atindi mwana keno acha lopango na kombo ya mwana. Biso tozoluka kolandela mikanda ne ya azwa akosela papa bilo na risasi nukuta ke basaele mikanda pe mikanda ne zana kombo na yete. Tomona na kombo ya monsieur Mususu. Azwa mukanda musu na affaire foncière o ezape mukanda moko lukuta wa gokozwa wate. Ne sika oyo okozwa contrat ya location na république te. Po eza lotissement te. Pe ya mibale soki ezaki lotissement il faut bimisa arrêter o e créer ki lotissement wana ezate. Donc eza mukanda moko ya mayuya. Ndene sika wana biso to telemi pona ko attaquer mukanda na ye. Ba ko attaquer mikanda ya communauté. Ba biso commune nde to fundi ye pour faux et usage de faux. Donc eza mikanda ya yende biso to attaquer, eza mikanda ya commune nde ba attaquer te. Atako chef de quartier azaki na makoki te ya kolimbola pe akoloba likambo wana na ndenge esengeli. Yende akweyaki makale kale, akweyi na bobangi ya moni sukutu bilamba ya mwindu na pembe ndenge batelemi boye ekimisie maloba akomi baba na esika ewana. Mais mayengai na pesi lokwa maloba po bozaki kolanda ngai te na micro na lobi sembo pe na lobi bosolo na o etali wenze oyo ezali wenze pe mabele ya commune ya Massina pe kotikala wenze pe mabele ya commune nini ya Massina. Aloba na sengeli na bana Massina batata pe ba mama bilenge ya Massina eza tozala bomoko na likambo oyo namonaki ebele nzike bazali koya mais siko tant tozosamba tozomona bango te baya ko soutenir kozwa ba avocat eza mukumba po baloba po balandela dossier ba transport na bango na boye boye commune ezosala c'est vrai mais soutien moral à komona mokonzi moko boye o élu moko boye baya bao baza baponami ya Massina bango nyonso baya ba nationaux pe ba provinciaux ba sénateur baya tozala bomoko pour la défense et intérêt à nini ya Massina. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. Nalinga, tu sais pourquoi? Beaucoup mais c'est bien que ça besoin la pongi, besoin la pongi. OK, même la commune okuta. Même peut-être que c'est la petite berger à la kate. Commune la lingwala, désolé. Beaucoup mais c'est la lingwala. La petite chose ça moi mboka okise kama. Commune salité même la maison communale na façon moko impossible, c'est comme si beaucoup mais c'est existe à kate. Même quand tu as coulé à Pamba la maison communale, pourquoi aux autres beaucoup de choses sont à monter mawana? Est-ce que nous beaucoup de choses tant que nous avons au terme de la commune au tali commune aux avez fier que oui nous sommes responsables de la commune nous sommes bien que casse tomber la caille c'est la que bunga mama elle est tonine un responsable tant que il bossa bureau na yo la commune c'est comme salité c'est comme si beaucoup de choses à la cate. Oye, au thème même ton hôtel commune, il faut être fier de dire que voilà, je suis responsable. Il y a le pango yo. Même les autres communes, ils vont soigner en hôtel.
Salité tina libanda. Papa ba kota, parce que ta moyen ko ça petit besoin. Mais si mon père ça que c'est un petit besoin, bon grand besoin ko ça la wapi. Ba beaucoup mestre ba soto boyo ka soni. Même maintenant que non, moi mboka gouverneur vient que ça habitation va retrotter. Mais dis-moi na muke bozo zakata ba commune wana, bon là sa volonté réellement que boza ba représenter l'état na niveau ba commune c'est bozali. Que ce que le ba pesi yo ko sala musala. Mais la muke zo sala musala te. Ba pesi yo belé pour ki mana yango. OK sala ngo biyengo ndo mesala. Na muke zo ko kate. Commune salité ba façon moko possible. Non ben na mona mboka. Jacqueline Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, et il y a beaucoup de tout va voter bango te. Baza nommé, mais en tout cas mokonzi tala oyo aza susu utile très société longola ye. Parce que na mboka Daniel c'est le bon kabota. Oza utile en tout cas bon longola ye. Comme na Masina. Beaucoup de tout ça ba kaputu. Félicitations. On écoute ba toilette moko propre impeccable. On dit même lit par la carte de toilette. C'est ça l'homme. Bah yé baka valeur aboutou même la toilette à Pamba. Ok na Maluku. Jacques Pierre Namouze. Félicitations. Azobunda au four et au moulin pour le cadre commune et Kimia sécurité et côté et surtout à la carte frontière. Tout ça qui est dans mon amboka Jean Saka. Ça me dit beaucoup de personnes bunda zo kimamba nkolanda ba kuluna. C'est ça. Azoko indisposé ba bazo créer ba sécurité à la commune et c'est ça beaucoup mestre à tel matiki bureau na e mais le soko yo la li pongi na bureau. Merci mon amboka Jean Saka to zalaki na yo to tamboli na yo ngana ko préféré na soka ba information mingi ko lemba salité ba couloir tunnel salité mais l'association de kozaka ta commune il faut assister aussi commune puisque affaire ya kili peut te faire ya biso surtout affaire à beaucoup mestre et mon côté population peut ba nenga nini ko accompagner l'autorité municipale na biso na otali kini bopeto mwana mboka ja saka problème ya bato bandiko ya aseko na bato ya ashako bazoti bakaki désordre na kati ya commune na ye a constater nini na ba aseko to ashako bande bato sala kati bazo to ba commune misusu alors bazo ko se mettre désordre sikwa puis na lembe sika zali to boy te ko na lembo sa musala mais le capé otali mise à la série le mise à la kimia le mise à la sécurité. Yo suis bon sortir commune yo on va la sika baninga papa to bravo zika mon OK combien ils ont bénéficié de au sortir sika wana c'est ça et beaucoup mais c'est à Télémi et on a la police ba begino ko traquer ba to ça des ordres wana en plus pour conclure le cas c'est la décision que outa la commission stable à niveau il y a ministère il y a transport il y a niveau provincial avant que de décision de bima avec qu'on départager bon de manière qui n'a écouté total élément au bima ngolo ndenge zalaki tozo juste après pour to clôturer émission ngala bilo c'est parti la régie.
ça musala mais tout le monde a des ordres entre Achako na Seko mais biso doit ba chauffeur to ba innocent biso to donc na pesa ba mbongo oyo ko ta ba marai wana faut que la laisse parce que ba passe va vite là ba buna bituma na ba vite na biso zo pasuka ba do so mezo vite ba zate kaka ba patron to zo ba so mezo vite un tout patron go fucha yo mo chauffeur so ma vitre so biso do ko tsa ke so mbongo oyo ba ngo zo ba wela bituma bénéfice biso na nini ou biso mo ko to luka muto to ko tsa parce que so mbongo pour to bénéficier parce que bango zo wela intérêt na bango bazo wela papa bazo ba parking ba wela ba mbongo biso chauffeur to sala o bazo wela bazo ba parking ba wela ba chauffeur to sala alors biso to sengi que soit à l'état yemoko so ko problème o amen mi tout que penser na vitre belé mi tout que baby ma belé baby to penser na vitre ma nyosu quand on a problème il y a Seko na Achako so biso to suka wapi alors to sengi siko solution faut vraiment nana pour biso le chauffeur to retrouver pour to passer à mongo marai wala to bénéficier loko te to sengi siko biso mo to za charge na biso to ce qui permet to za réunion to boula te to ça grève to ça dit grève parce que biso comprendre bituma na bango te Seko na Achako biso to ba ignoso to bien loko mokote biso to ka to sala musala poto luka ndunda ya bana ndako to futa mais to mona ba deso de bango sala ba vite na biso ba bitu ka zo panzama alors biso to sengi si on les quelque chose organisation ba luka ba organisation na bango ba luka munene yo to ko tsa mais biso ba bénéfice ala ba policier ya no ya le kina Sala Salongo. Soki 11h ekoki te kofongola boutique na yo te ligablo na yo. Combien de temps na butu nango yanga gazala gaza bulangi pembe collaborateur na yo Dikas abengi ngai abi mokonzi est-ce que Achako bosala salon na bi ezek sama bino bosala na sous salon te so bazo sala salon ngana sipeli ngana linga watu achaka kimi est-ce que salon na bango za problème question aya na lo bane de est-ce que Achako so basali salon za problème o moni biso na bango na bibina na bango l'état ngai na décida l'état lobby association moko eza kuna kombo Aseko association mosusu eza kombo Achako ngai nasala association ngai na yamba kaka na yambaki na ntongo bino bobandi salo ondire bosala na bino boza bato ya mitema mabe boza bato mabe bino nyonso salongo bolobai bosala lelo ezalaki nde salongo ya politike bino lokwa boyokaki bango bali basala salongo bakozwa bapoint bino mpe bocreye salongo jusque là eza ndenge ekende asi nakosi alors baacte bopose botalaka boza mitema mabe lemba eza monene 13 quartiers 25 et quelques mille avenues bandako babalabala 400 na ndako baaveni ya minene beza 45 quand mibale université moko comment bino bokopona bokomba kaka mwa rond point ya 30 bino des associations
président yozala ba membre bino pe na kati na bino batasongi soki bazali kaka lobi tango na lobi na bino eboke tosala salon bake koyebisa mpe baninga ya aseko mpe basien loup bango basaute premier babandi kokopa eti sikoyo mpe sipere eza kaka salite bozwi bagilet bolati na bakombo soki bomoni policier okombi ka 1 mètre après otiki en réalité bokendaki na bino nde kopunda boyaki na esprit ya salongo te na aseko bozalaki na molimo ya affrontement mais je vous informe ke mboka oyo makambo wana esila mokonzi ya mboka asi apesaki ndingisa ya rétablissement état de droit moto aza likolo ya mibeko aza te moto aza likolo ya mibeko aza te bozali baassociation privée boza association de l'état te boza bafe privé bosalaka na l'état bokoma baninga ya l'état te soki na bacommune mosusu bosalaka théâtre awa na lemba nayebi bino bilongi moko na koluka bino oyo naye bavideo eza même nde nayebengi bino oyo nyonso atiaki désordre tokokanga ye je vous le dis officiellement tozotala baimage elongi ya moto abamba libanga tokoluka ye semaine oti tokokanga ye tokomemela ye bakonzi bamona ke bino bazoutilize bino na bato bazobundisa mokonzi ya mboka mpo makambo bozosala bozokosa bakonzi soki bozali bapartenaire ya l'état l'état aza représenté na nani na chef de l'état ntango otie desordre bakofinga est ce que bato bakomona bino desordre bato nyonso bakimisi mituka na bango epuis namoni moko bambi libanga mutu moko aseko tala libanga monene heureusement mutuka wana mutuka ya bato ya privé est ce que ya solo quelques-uns d'entre vous balobaka basoutenaka mokonzi ya mboka mpo ngai awa biso ato représente l'état nde bomoni ngai nalati mokonzi ya mboka na nzoto nanga mutu azosalama mabe bafinga l'état seke azobundisa mokonzi ya mboka bateatre bosalaka wana bozalaka na nzeto zela bakango boyeba neto baza kuna bakolala 48 heures obongisane mapa bokepesa bango oyo tu bakangami baobima te bakobima te loyenge ya groupe ezalaka so bakangi yo te so bakangi yo komaka yo moko ata bazosala badémarche obima yo olali nano na kasho olei nano vumbule apres obimisi Monsieur Pablo, Monsieur David, j'espère que ça sera la dernière fois. Quand vous avez le problème, si vous êtes lésé dans vos droits, il faut venir voir. Hein? C'est ce que vous avez fait hier. Vous voyez qu'il a tombé les lois. Vous voyez que vous avez salon. Au bataille, c'est comme il va menacer Bissou. Là-bas, il a dit, vous avez menacé, police a zali, vous me menacez Bissou. Okoki komisa la justice te bato na bino tokangi mibale bana bamba mpe mabanga bino bokomi l'état na bino na bao oza ndenge moko bato ya mabe epuis soki nalobi sikoyo bandeko ya leba natelemisa bino nyonso mutu na mutu apesanga adresse na ye combien bafandaka na leba soki na bino nasala bino contrôle na baderesa combien bavandaka na lemba ozoki kosala mosala na lemba bovandaka na lemba te babebisa biso komi na biso bino bozoki kosala na lemba boza bana lemba te ebele kati na bino bavandaka na lemba te boza biso bayuma na bino te boti na bitumba na bino ya bakomine mosusu boyo bundaka na lemba est ce que boyebi ke na pouvoir oyo mokonzi ya mboka apesa ngai naza capable na décider ka siko à chaque na seko na lembe za lisute raison naza nango déjà trouble à l'ordre public raison ya mwana trouble à l'ordre public des associations wana ezosala mobulu na commune na ngai na ligne yango lisusu te okosala mama kati olemba bino te soki totie bino molunga basi na bana na bino bavivre nde Pablo soki tobomi kopre bokovivre nde bino bano bovivre nde ngako oyebi kaki
Nakombo mango. Nakombo décision presse yango. Parce que la image na bino ndenge bozo bamba mabanga bituka ya batu. Ya ba privé. C'est pas normal. Et puis quand dans le milieu bato azo yokanga bato yo achako na seko. Soki baza 100 oyo bavanda na lemba 5. 95 bautaka bacommune mosusu. Et puis namoni bino bazo utiliser bino na bapoliticien pour babebisa mosala mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka otambola esali poso moko aza konsu ye moko azotambola na mokolo moko atamboli soki 24 commune. Et puis bino misala ezosala bamoke bino bozobebisa yango seke boza banguna boza banguna bolingi mokonzi ya mboka azwa deuxième mandat te na lemba awa akozwa deuxième mandat. Dans la parking nyonso continuer lobby bino bozwi lundi bino mardi mercredi jeudi vendredi samedi association oyo obanda mobulu nabengani yango na lemba ti ministre compétent ministre ya transport akoyebisa biso décision oyo bazwi mpo na kodepartage l'attribution na bino nde tokase décision wana makambo etali transport ezali compétence ya ville ya Kinshasa. Bourgmestre moko aza na compétence ya ko-organiser transport, activité ya transport azali te. Mais na ndenge baassociation na bino ezotielanga trouble na commune nazwi décision bokabolaka bajour achako aseko oyo baboyi baloba na ngai awa nazwa acte oyo baboyi proposition na nga je prends acte et j'applique d'autres mesures. Je veux que l'ordre règne dans ma commune. Celui qui sera auteur il y a des ordres, il va payer un lourd tribut. Et c'est moi là qui ai une émission d'investigation dans le baquet, nulle part ailleurs. Tous les gens parmi les grandes émissions d'investigation. C'est comment ils vont le baquet. Et c'est pas ici. Tout le problème où intervenir dans cette émission. Numéro 1, moi là. Il y a sur le terrain. Là, journaliste, il y a bureauté. Il y a Kitaka sur le terrain. Et on appelle ça bravo dans les journalistes. On va dire ça, mais salam alam. On va quitter sur le terrain. En tout cas, bravo. Tu as dit mon amboka Jean Saka. Donc il a tambola pour traquer, il va mener insécurité dans la Katia commune de c'est ça un bon bourgmestre. Na yebike on a plateau. To cela on to parce que en tout cas ma camisée belle au photo cela on na Katia plateau oyo. Oyo tali kamba propriété population photo yeba ezali kambo na yo population il faut au compte la carte. Ba bourgmestre vous avez édit 003, édit 005 et possiblement faveur, tout est possiblement force, il y a qu'on sanctionner lorsque vous constatez que c'est comme vous marché. Bon Lucas, comment ça va commune par rapport même il y a qui vous avez commune. Bah beaucoup mais ça va sortir. Au bas même ça va commune. En tout cas on sait la bino, bon emboîter bah pas mais au bas de ça là, nous ça malam. Ça n'est fini. Donc on zonge la bino, to sur l'animaux mususu. Pour l'Oitalika Makabuya, qui chasse sa plutôt la République démocratique Congo Mobimba. Merci Salomon Moïse, merci Poupo Ikoma, merci David Nguye, merci Ziko Mayamba, merci Henri Kolo, merci Benjamin Kilunga, l'aide de la présentation de Koutana prochainement. Dans le numéro, monsieur, c'est la carte de carrière, tous les canaux, une émission par excellence. Merci vraiment, Botsika Malam.